La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango. Voilà, chers amis téléspectateurs, pendant que Tozo préparait concert et Amoune Tozalango le 26 septembre et à frère Deu Mwanda à Koya et le monde a biso nous soko célébrer ko louer Nzambe Mokeli na biso to se retrouver entre les artistes, nos acteurs, artistes Yamboura na biso. Frère Deu, bonjour. Bonjour Vincent Chilouizi. D'abord un message pour na tout oyo. Évidemment, nous avons événement le 26 septembre. En tout cas, on a bengi biso. Le 26 septembre. Tout ya to sanjola et to tombola nkolo. Ils appellent rendez-vous moko kuta na Nzambe to la fara na Nzambe. Et yemo za la présent. Et à la moni tozana ba star na biso. La patronne à Belleville, tozana Karine Pala bandeko tout toza awa. Présence na bango awa ezanengeni. En tout cas, nous avons sengo makasi to yakina invitation ya Karine Pala maman na biso. Tout ça biso fierté à Bali. Vraiment na profiter qui peut une occasion na pesa bango vraiment invitation ya ko participer na célébration menée au centre de l'Ankolo. Et tant nous avons ma sœur Belleville Kandi, ça me fait vraiment énormément du bien. Na mona ya Pala baza parmi batu oyo bandima qui quand même ko porter nga na mitema ba congolais na diaspora. C'est grâce à Maman Karine Pala et Nzembo nangi comme référence il y a Belleville TV. Donc c'est une sœur pour moi important. Je me souviens quand on a kana ba CD na pesa bactère on soit théâtre ba beta banzembo na ba beta raté. Mais un jour, tu as dit que frère Dono Luka, tu as dit que tu as dit l'album, tu as dit que tu as dit que et les loyaux, ils ont chaîné parmi les batailles. Donc, en tout cas, nous avons vraiment profité de ça. Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Karine Pala pour tout ce qui est Basalaka et Banzembo Betama. Et là, je profite pour nous dire que la célébration de showbiz. Voilà. La patronne yo théâtre non nyo socio linge banda nzembo betara ranzela mususu te. C'était. Opona ngopona. Na pona ki ango parce que comme a dit notre frère de Mwanda, tant après ça qui nga ba CD, j'ai eu quand même le temps ya ko yoka na banzembo nyo swezalaki. Alors choix n'a vraiment ezaki beaucoup plus na nzela mususu te parce que nazo ki ton yo kango ça m'a édifié aussi et nazo ki ba réponse belé à travers cette chanson yango na baki non na rotango générique na ngai et babone na opé ba besoin ba témoignage na ba témoignage na ngo belé bana tilelo ezana bato ba komelanga bato na ngaka titre de la chanson mais c'est na pesa cela veut dire quoi bato nyonso bayoka kango ezala moto auti ko s'abonner azala donc nzimbo wana et tout akai directement et pour sara moto wana tuna c'est quoi le titre de la chanson. Et là azo préparé événement à Mounene le 26 septembre. Je ne manquerai pas. Moi je ne manquerai pas parce que je sais que mon Dieu sera au rendez-vous. Alors Boya tellement ébélé, tout comme ils ensemble, Nabino, Bible lobi que tout ce qui respire loue l'Éternel. Naebi que na louange mira Jéricho Boukanaki, mais babi adoration zabilé nae. Donc tous angate, ba obaza ba problème ba ya ba ozo réponse na ba problème na bango. Donc nzamba ko sarate. Donc notre Dieu n'a jamais été insolvable. Il paye cash. Boya, bateau, boya, poto sanzo nzambe ensemble. Comme a dit notre frère de Mwanda, tout comme Nzambe, tout adorer ensemble. Et ça l'a bien ma casse parce que même Bible lobby il est agréable que le frère et le frère et sœur demeurer ensemble. Alors, Nzambe, ici Kabongo Ayaka, sa bénédiction. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, nous tenons son ya aye bakeno aende aux bénédictions. Voilà.
Maman Karine Pala, Jeune Marie. Interprète donc Azolo Baloba tellement mingité. Je parle à sa place. Je vous présente Karine Pala, le capé de la mode, femme mariée, la femme de maître avocat. Elle est la présente. Ma soeur que j'aime bien. Ma fille que j'adore. Voilà, moi un mot pour la concert à Déo et puis on passe le micro à Voilà, le 26 septembre. Hein? C'est le 26 septembre. Voilà. En tout cas, ngai na kosenga na bandeko bazolanda biso bazanga te. Nga personnellement na ozanga te. Ngai na koya na libota na ngai mobimba. Tokoya kokumisa Nzambe po toyebi ke makambu o frère Déo ayembaka. Maloba o aloba donc parole chantée au frère Déo pesaka biso bile yuana. En tout cas ngai personnellement fortifié ka ngai. Ba abonné na ngai boyebi. Bosepelaka na bato bakotunanga nze mwaso ke bandika na ke ba chair de poule yaka donc to se retrouver biso sur le 26 septembre pona to tombola lisusu monene wana Nzambe to zo ba bénédiction na biso e bata maki to yebi ke jour wana monene so to ko se retrouver o piaka o maladi o kobota o nini to ko se retrouver jour wana na ba saka mukie. Donc, bénédiction est localisée au Bissikano Sokozala. Il faut Zalawana. Botandeka est localisé notre sœur Pala. Aïbete Kaobala. Nzamba dernière minute. Nzamba dernière minute. Donc voilà. Boye belé. On a besoin de libala. Il y a quand Nzamba opesa. Nzamba opesa. Vraiment. Donc Boya Bozala jamais de ce parce que Nzamba na biso. Jamais ça décevra tout le monde. Amen. Voilà. Amen. 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 Biso nekaka bande kona biso basi bauti koloba. Bauti koloba. Nakati boyoki. Boyoki. Rien à dire. Rien à dire. Belle à lobby. Marié jeune marié. Marié pe à lobby. Rien à dire. Karine pas là. Rien à dire. Rien à dire. Moi ça maître. Moi ça maître. Rien à dire. Moi ça maître. Le 26 septembre oyo. Mutu azangate. Mutu azangate. Boyebe le kodinga lingla frère de yo. Na lingla poza frère te. Oui. Na lingla pa yembaka te. Oui. Na lingla te poso azanani te. Oui. Mais lingla makasi pa banga Nzambe. Voilà. Ah, voilà. Donc la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Voilà, c'est ça. C'est ça. Si. Un temps. Un temps. Ba obalinga mona loketo a Djino là. Baya. Ta loketo est comme mystique. Baya. Loketo est comme ça là. Bon, na osona la qui c'est comme bamona makino comédie. Bamona makino comédie. Boya. Bamona makino comédie. Dino là. Loketo élastique. Voilà. La validé loketo pince. Même so somo. Boya bozanga te. O ozanga na e. Etalié. Oza mikumba na yaka nango. Le jour où Nzamba aroyanu la biso. Siko eloko no sepena belle vie na Karine Papa c'est baza ba représentant valable. Oui. Donc à manger et à boire. À manger et à boire. Voilà. Eloko no ni bakasi nde ya. Biso na to bandi lelo. Okende na biso ko kanga place. Le 26 septembre so pose du temps. Yaka rapide. Aucun place now. Voilà. Poto boy to fina na finalité. Kanga place le 26 septembre. Le 26 septembre kozanga te. Le 26 septembre kozanga te. Et koza siko wapi yaji na showbiz sur boulevard. Sur boulevard ka pepe Tex Africa. Tex Africa ka wana oboki misu na ngambu. Showbiz. To kozala wana papa. So kumisi Nzambe tana nemo kombala moko Nzambe ko sepela na yo nakosi okosi po ani papa est-ce que le jeu kosa nanu te alors Nzambe bye. Vraiment Nzambe tate ya likola pambola bino oyoki déjà baya na biso ya basi balobi donc on interprète non aux interprètes te mais par rapport à makambo tozolo beza makambo Nzambe faut kota yango nengo koti makambo Nzambe sali kitoko amen tozo soutenir frère na biso Déo ayembela Nzambe kitoko bomona na ba théâtre na biso na ba film ebele to betaka pe musique na ye pe bosenga ba titre ne makasi pe bosenga ba titre na ye makasi bozana posa boyoka banzemu na ye eloko tokosenga na bandeko nyonso peuple congolais peuple de Dieu bao balangwa liloba Nzambe bao balangwa ba chanson chrétienne toya le 26 septembre toya koyoka frère na biso Déo
na musique ya kitoko toyokaka ye déjà mais cette fois-ci toko vivre en live on a makambo nyonso tolinga koyoka ya ndambo wana kana ba nzembo ya musique nde lekana ba générique te abengisi eza mibimba biso nyonso na ba famille na biso ngai pasteur lité akanda na kozanga te na kozala wana po naza pe muto na linga musique chrétienne makasi frère Deyo tokozala na madame ya Karine frère Deyo ba invité ka ba couple ba marié ba couple ba célibataire eza pe mabete fiti ba singleton toya kana toya na ngolu na nzambe pe okoki pe kozwela kuna kaka awaza déjà comme ça c'est des frère limbisanga na sengi déjà bolimbi c'est décidé boya ko bala kuna tokutana le 26 à ne pas manquer tokoya na bana na ba ngai soki na mibalela kate le 26 septembre nangena zwelaga kuna ba demande pas mariage et c'est makuna te naza déjà marié te biso pona biso ba sa biso kuna et oza répondre le kumu na nzambe o libala o yango ne nzamba sepelaka nango vraiment o ya ko yate mukolo yango o ya ko yoka musique ya frère de yo mwanda te mama nako papola na ba innocent boko kamwa boni boyeko frère de yo na so muto awa te chance o pasteur lichette za wa pasteur na lichette te lela bomi monta lichette za te po bengi bino loko bengi bino boya yango na longo lichette merci beaucoup voilà le 26 tous à le rendez-vous bye o alinga kanga manangai toi c'est qui toi aussi c'est qui toi aussi c'est qui toi aussi c'est qui toi c'est qui je suis le général Général Andima Ngondo. Général Andima Ngondo. Je suis le général Andima Ngondo. Toi tu me connais. Je veux faire ta armée. Bololé que tu es. Bololé. Le 26 septembre. Le 26 septembre. Toi tu es qui? Et toi aussi tu es qui? Je suis le général. Général qui? Général Kokoti. Essaye. Je suis le général Kokoti. Tu me connais toi? Essaye. Toi tu me connais? Bon, essaye maintenant. Essaye maintenant. Ah, fatigué de vivre. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Boulani, commentaire, il y a des comédiens, des acteurs, le 26 septembre, à 14h, à Showbiz. Je pense que beaucoup de gens sont Zalawana, parce que non seulement tu as mais tu même la Bible, soyez toujours comment joyeux. Donc c'est important que c'est un mot très important. Frère Deo, on prépare l'événement où il a facilité. C'est pas facile. Est-ce qu'il y a besoin d'aller aux Alango, peut-être pour soutenir l'événement? On a toujours des besoins. Toujours, franchement, l'activité c'est pas facile. Donc on a poche à mutumo kwa kokate. Na pamboli nzambe pona bo bazo sunga, mais sengi su ya ebele. Donc beau porter biso na motema so nzamba tio à cœur à pesio quelque chose kanise la biso nzamba ozong c'est belé biscuit. Très bien. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez ce numéro de contact ou bien soit naturel comme ça, à la télévision. On a tout cas contacter Frère Deo pour nous soutenir. La patronne nous a par rapport à Bandero pour soutenir Deo. Pour la Bandeko, on a besoin de soutenir, pas de soutenir Frère Deo, mais de soutenir l'œuvre de Dieu. En tout cas, pour nous soutenir l'œuvre de Dieu pour que Ekende Liboso, quand on a dit que notre Dieu est solvable, il paye cash. Amen. Donc, Borozo a au centuple quoi. En tout cas, na bengi bino no so ebele bato nyonso bolingaka frère de Omwanda na banzembo nyonso ayembela nzambe boya tokumisa nzambe ensemble na bino na bengi bino nyonso babone à Belle Vie TV ba obozala na Kinshasa. En tout cas boya totonisa showbiz boya tobuka ngo parce que tobuka moi quand je reconnais buka na boya vraiment tobuka ngo penza. Amen. Bato nyonso ba na vacances ba diaspora na biso nyonso en tout cas bozanga te na bengi sibino le 26 na showbiz un événement remarquable extraordinaire qui va se passer à Showbiz le 26. Ça sera chaud parce que notre Dieu sera au rendez-vous. Est-ce que billet pour le droit d'entrée est combien sur Europe? En fait, maintenant, continue toujours au Lobelango. Il a payé le droit d'entrée. Il a participation à 5 000 francs. Participation juste 5 000 francs, $2.5. Les Ambonga méga, Rocha méga. Donc.
Voilà. Je pense que... Merci beaucoup, frère Déo. On va confondre un peu. Moi, il attend à Kala, n'habité, pour ne pas citer le nom des frères. Les acquis, il faut remettre un conseil gratuit, bon aboy. Mais, baloua kaba matériel, baloua kaba instrument, ça, on a déjà pour nous, ça coûte déjà. Et nous, on a déjà chaud. Alors, bon. Allez-y comprendre la suite. Voilà. Donc il faut seulement. Ils ont toujours foutu à droit d'en traiter des frères à lobby. C'est juste participation. Très bien. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Donc rendez-vous le 26 septembre à 14h à Showbase pour que l'Omo Toya, Toyo, Kumisanza, Menabiso, na Mongongo, frère Déo. Il y aura beaucoup d'invités surprises, en tout cas, Bozangate. Merci beaucoup. Le 26 septembre 2021, votre artiste musicien chrétien, le frère Déo Mwanda, va livrer un grand concert na Showbase à Wanakati Kinshasa. C'est pourquoi nous vous invitons tous, Yakozala Wana présent, Balobeza sur invitation. Je pense que tout au long de l'émission, on va afficher le numéro au Bokoyo Benga pour participer à un concert Yango. Et il y a beaucoup d'actualités où nous préférons quitter sur l'année par rapport aux événements là. Et puis nous sommes liés musique chrétienne en général. C'est pourquoi tu préfères être invité et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission Rendez-vous. Voilà, donc nous allons essayer un peu de parler de ces grands événements et pourquoi pas de toutes les actualités musicales chrétiennes. Bonjour le frère Déo Mwanda. Bonjour Ndeko Vincent Chivizi. En tout cas, nous sommes très ravis. Il y a Rosana, on a plateau Nabiso. Merci. Moi, depuis tout ça là, émission tout ça, live, tout ça, et tu se retrouver à un moment. Gloire à Dieu, la voix du peuple Zanda Kunangai, ça est mikolo et tout y a quand TV surtout dans le Kambaroloba, sur le Kambaroloba zate, tout quand on a mis on a biso tout sur le Kanzambe. Parlons un peu de votre dernier album, Hôtel Rocha sur le marché. Et qui n'a pas stratégie belé et CD, tout ça, bosunga, batuna hôpital, tout. Est-ce que jusqu'à ce niveau, arriver qui quoi, atteindre qui vision à binobé, il y a encore, il y a peut-être quelques difficultés. Oui, en tout cas, ça a bien marché et ça marche bien jusqu'à aujourd'hui. Et on a essayé un peu d'aider, autres pour aider. Et l'association Asbel ISD, où nous travaillons en collaboration, on a pu quand même ça, 2 opérations. Il y a moi, on a maman, donc moi, on a maman, bazaki na mo ba masse moko zaki na mutu, moko zaki awana mupende et il est encore vraiment très bien. Et Dieu nous a fait grâce. Tout ça qui est en hôpital, il y a maman Olive na chip. En tout cas, coup ezaki penda moi na c'est par rapport à la cliniques universitaires, par rapport à Nini. Et jusque là, on continue encore. Et voilà, l'album est toujours sur le marché. Vous rappelez ce combo album? Seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Donc, et combien de titres? Ils ont 10 titres. Ils ont 10 titres. On retrouve parce que peut-être la télévision lelo bazana information en été. En tout cas, les lots édition ils ont la rapenza société. Bato ba rozango en ligne, so nga somba en ligne rozango na Deezer, Spotify, na TikTok Pay et ba rozango na iTunes Pezali voilà. Et puis on a besoin de CD. A benga ngai a komilinga na WhatsApp na 24 sur 24 sur WhatsApp. Donc soit komilinga kaka na un message aussitôt komi aussitôt na répondre et puis na orienter selon Mboka Zali parce que c'est déjà en France, ils en na Londres, ils appellent na Belgique. Voilà, frère de Yoza na Nzembo lelo isa chanson phare, chanson aimée de tout le monde na rolinga osa la sota moi solo vocal mo kieka rapo tokota na moi vivre si jeune biso. Zela mosusute na kolanda. Bobele nzela na yo nanyalakisa nganzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te c'est yo Yesu nzela oyo ekosaka te nzela na yo bayebatelelaka yo bayokisa masuni te papa ya bofela bana bitike bosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini bangai
c'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Voilà, chers amis téléspectateurs, Bandeko Bolingo Landango en live, le rendez-vous est fixé pour le 26 septembre na Showbiz Boyana Ebele pour que ensemble toi adorer tout le Nzambe na Mongo ya Frère Deo. Frère Deo, pourquoi Showbiz? Pourquoi Showbiz? Parce que Tolingaki cette fois-ci to kumisa Nzambe na biso na cadre moko un peu plus que babisika to salaki. En fait, ce n'est pas les cadres qui comptent, mais na ndenge ya visibilité bope Showbiz eza esika moko ya munene. Lelo oyo soki na ba Paris ba olobela ba U Arena, ba olobela ba Zenith, ba olobela ba Olympia, biso siko na ndenga Kinshasa, salo elingi ba sali nyos na minute eza Showbiz. Pourquoi pas komima Nzambe na biso pe na ba bisika to kumisa Nzambe. Ba o bazwa ka occasion ko koma bisika te ba koma pe ya ko kumisa Nzambe pe na esika wana. Eza donc ça la spectacle. Voilà, parmi les invités, nous avons ici frère Prince Mboui, que j'aime beaucoup aussi. Nous avons ici frère Moïse Matuta, frère Jimmy Kadima, sœur Adassa Toto et puis le frère Iris Situtala. Mais attention, on a plus, ce n'est pas le frère Moïse Matuta. Ce qui est impéra, au monde musicien, c'est un orchestre Moroboé, à Longwe, à Kassa l'orchestre, mais production, à bien ici, leader, bon, comme on dit, ex-président pour participer à un concert. Donc là, vous nous rassurez qu'il y a de très bonnes relations entre Yona et Moïse très Matuta. bonnes relations. En fait, le frère Moïse Matuta, c'est mon papa. Donc, yende mutu apesinga nzela, yende mutu na ekoli kokoma nzembo na se makula papa wana. Donc, yende mutu apesinga nzela wana. Alors, c'est aussi une façon pour moi de l'honorer. Parce que le frère Moïse a commis la kingai. Mon fils, je vois ce que tu fais, que Dieu te bénisse. En tout cas, félicitations. Parce que tu as belé peut t'oublier dans la profondeur. Ils appellent à Mingi, Bavandi, mais je suis peu bazo bunda bunda. Mais je suis parmi. Naza na binga mon côté, naza na kati kati ba lisanga ba OP, bazo bunda bunda. Et ndenge na moki baba kotombo la pe bende les sikato wuti. Donc et aza très fier de ce que je fais. Et pour nous rendre pas sincère, en tout cas papa na OCP là pour participer. C'est exactement ah te yende mutabande ko bengi sanga. OK. Ouais. Parce que tant que ça qui concerne moko na kimwenza, je pense. Achakinga vraiment na liste. Na ba invité na ye d'honneur fait ba yemba. Très bien. Alors le jour où il y a concert, c'était le jour où on allait voyager. Nathan on a buta benga mais de salinga boy po ani na na liste donc azoki pena temps na ye ya ko c'est donc papa, il faut comprendre musale bengi ngai. En tout cas ça prouve que azo considérer ngai. Je pense que banda bisonyos tozala ki wana et Tolongwa ça fait cela je pense depuis tozala kana ye na ndenge Tolongwa ça fait 20 ans depuis to yeba na frère Moïse Matuta. Donc je suis parmi bana oyo ya liboso ya bengisi ya sala activité na ya bengisi. Abisenga kutu ane oyo azana activité na échangère a utanga pe na programme. Alobaki na ngai pe que azaki na activité mon échangère donc n'avait pas m'inviter na ye. Donc ça prouve que azo considérer ngai pourquoi pas na considérer plus aza papa na ngai. Voilà, ça c'est bien et j'aimerais au rafraîchir biso mon mémoire bandeko pe msubaye baraté que vous êtes passé par là ça dit ici kayo bandi mais musique a koyeba nzambe so ko sala biso moi solo vocal mo sala oyo ko za pe référence ba msubaye baraté ba découvrir yo lelo natila yo motima nazwa eloko opesanga na moyo yo butu pimela ngai obongisela ngai oyo mokili bebisa ye ozongisela ngai ya motu ya na bongisa ye yaya na ngai. Voilà, c'est cette partie-là, il y a une toyemba. Début, on a une opportunité, on a une grâce, on a une pesangango. Voilà. En fait, nous avons un motema, ils ont un frère Déoté, ils ont un frère Moïse Matuta. Nous avons un chat à l'ilobate dans Nzemboana. Mais l'histoire de Nzemboana, ils ont baraté. C'était tout dans le studio, frère Mozabi, nous avons un Nzemboana photo de bisomi balena. Ils ont dit, il y a un banase, il y a ça, tout ça, il y a c'est président Mboua likolo na koka oyembango likolo dans à l'est si possible yembango na moi si na proposé que fille moi devant na kotanga ba roda et puis ingénieur
o ando sala ngo ingénieur alabité ba imba on a ser lidi c'est habité tout ça la bongoté tout ça la yo yembi mususu ya yembi mususu ya yembi apenga na ko bandela nyonso. C'était ça en fait l'histoire. Parce que dernièrement frère Moïse Benginga bisingai bon limbisanga papa na bimisa moi c'est quoi bi. D'ailleurs je suis déçu de toi. Oh président Saline abi batu ba bisinga yoke loba ke ngai nzembo na tilo motema la nzembo na yo nesi ah président olanda ka émission na ngai tetoni abi laisse tomber. En fait ce que j'ai compris na ba musicien na biso to na ba pasteur lelo ba conflit ya mingi za bato bazaka nzinga aki azwi likambo ya memeli heureusement que aza papa abiki wana mwana ngana obenga ye de yotala bobobo c'était papa za ki bongote on s'est compris. Aujourd'hui bato bele bazaka na défaut wana alobi na ndenge wana ah OK avant na ndenge na papa na ndenge na et comme ba conflit inutile et na sepela qui vraiment na sagesse wana ça m'a fait énormément du bien. J'ai dit gloire à Dieu parce qu'il a épargné biso na crise moko ezaki ndenge wana. Voilà, merci beaucoup frère Deo. Je pense que bandeko ba otala biso à travers le monde. Je vous rappelle le grand rendez-vous Ezabongo le 26 septembre et Rubana Erni. Et Rubanda 14h si 19h. En fait, Eza Penza concert, c'est une journée. C'est une journée où toko sanjola nzambe, toko bonde la pona mboka. Toko te aliloba nzambe, toko sala offrande pour na ba orphelin parce que après ça, je suis en train d'envisager la descente na ba orphelinat, na la paix ba orphelin parce que moi aussi je suis orphelin. Donc ça me fera du bien pour ça la descente. Et Robanda Olobi 14h 14h 19h. Et droit d'entrée à combien? En fait, eza penza droit d'entrée te soto ko benga ngonde ngwana. En fait, tu sais que moi frère mon participation pourquoi? Vincent moni ndenge to yembaka de to za ba groupe na biso baza bana bato baza ba marié baza na ba responsabilité. Je vais te dire, je vais nakobimisa secret moko bo bande ko permettre ngai mo ba concert to betaka ezaka na intention ko gagner mbongo te mais des fois to souffraka okomona concert ye bat ba tondi na kata salle. Mais sur hôtel où vous récoltez comme offrande, il n'y a même pas moyen à couper ça. Musicien transport. Parce qu'après ça, il y a des choses où il faut louer, transport, parce que la salle est à la réunion sauté. Peut-être que vous êtes dans l'église, il faut louer instrument, il faut louer peut-être la stage, il faut louer la lumière. Alors, le concert que vous avez précédemment, ce n'était pas une facilité, mon frère. Mon ébossi si pendant concert les musiciens ont eu 2000 francs dans le et je me souviens concert moi on a bêta en 2015 la souka concert mon frère nazonga makolo na moi sinanga na moi nanga bébé avec na 2 mois ou 1 mois boy tozongi ba musicien ba 2000 francs wakenda moi musika moi 3000 francs moi je me suis sacrifié tozongi na ndako pelo ko oleza te moi na mili libele to la li bina tongo makambo musu e bandi comprendre. Il y a des concerts où vous avez na souka boye vous avez un musicien. Alors cette fois-ci, j'avais dit ce que vous avez un bongo et aux alamans parce que mais un peu qu'on s'organiser mouké na souka bana batu bazwata moi transport moni showbiz eza le quoi to beta Bercy na Congo. Hein, le quoi to beta Bercy na Congo. Alors mo tout temps ba moni ai auto beta concert andengwana na kozonga na ye atane le côté na maboko peut-être ngana monyo na kumisi nzambe peut-être yako atana même compréhension que ngate ya mona ba artiste bela longo bi ba leader ba lebiso ba mbongo ba sakana biso osomona ba lekisi biso ba tango. Alors je me suis dit toute sa participation il y a 5000 francs 5000 francs ils ont le à 2.5 $. Et servir juste un transport et bandeko ba koyemba juste un 2.5 $. Très bien. Ce que tali dépense coût il y a dépense ya concert wana ce que vous ata to tondi si sala to 1000 personnes na montant wana to comme ça ta atata mususu 10% il y a dépense to sali on ne le fait pas parce que tous en a pour ça il y a qu'on récupérer mais juste na souka na nyo comme mutu te na ba na ozongi sa bana batu ndenge tout bon ba beta li ba coûter baba pourquoi comme mabiso na showbiz awa et pour te faire tout ça concert moi mukie kuna ou même mabiso a ko pisa biso ba bongo
j'aime pas être malhonnête au fait. Bandeko ba osunganga na hauteur ya concert wana. Alors je peux pas nazo bambongo msusu na bomba na ça na nini po na pesa ba musicien. Comprendre. Bien que tout est joué en calcul, mais même concert aussi comme mon frère. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense qu'au bas de l'écran, place Fred de Yovandi, vous voyez les contacts sont là. Pour la Bandeko, on va réserver participation à un événement, Mouneno, Toyo, Loué Nzambe, na Nzela et à Fred de Yovandi avec tous les invités à Rosalan. Mais Fred de Yovandi, une question par rapport il y a univers Nabino, Rosalan et à musique chrétienne. Je voulais un peu savoir quelle lecture faites-vous aujourd'hui à musique chrétienne en général il y a en fait, lecture d'anga est un peu positive par rapport il y a ma cambo je bénis Dieu parce qu'il y a un moment tu vas musique ils ont battu soutenir te musique ils ont qui boyer et aujourd'hui Nzamba bandi quand même susciter moi bateau. Okay. Et je bénis Dieu pour la grâce oyo ache na mboka na biso. Soko tambolo ka ba composition ba façon makambozo kendele. Tu sens que le jeune surtout Nzamba zo tombola ba jeune ebele. Les autres zaka até na batumo be bazalaka bango wana ba époque mo zaka bango wana ndi. Bango anandi. Aujourd'hui, Nzamba comme kobimisa tout. Au moins Nzembo moko, mibale moko, mais Nzambe quand même ça Nzembo nezo yimba mezo pambola pe bana Nzambe. Donc je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'azo tombola génération ya sika. OK. Et là nous louons aussi l'acte comme au Sam malheur promouvoir l'artiste Michel Roland Madjabou par exemple. En tout cas, c'était une prière pour nous. Que Dieu bénisse Papa Nabiso Oyazo aza numéro 1 à Madjabou Oyazo Chambongo na epona musala oyo. Je pense qu'à un moment ezaki na compagnie moka ba réseau eyaki et ça qui ba concours et ba talent. Je vous dis que je pleurais parce que à cette époque-là on m'a aussi proposé au KNDP. Je pleurais pourquoi? Parce que à 100% il y a ba talent ou bando Kendekuna. C'était 90%, c'était des gens qui venaient des églises. Autre dans l'église, à tel cas, $25 000, na signon kaka. À $100 000, na signon kaka. Mais si on a commis kuna, bandi ko imposer bino. Au sein de nos tests, non, Nzembo Nzambe pas ba retenir yo koti. Mais comme kuna non, ndenge za boy, toye Nzembo musicien intel par exemple, grand frère nanga Fali, par exemple grand frère nanga Ferré, boy Nzembo na bango. Imaginez que Bayebio déjà na église oyembaka Banzembo Nzambe biso normalement ils a selon doctrine na biso j'ai dit selon doctrine na biso ils a permis to yemba Banzembo wana na kokoleka na fête na yoki ngozo beta na ko se dit j'étais kata musique pour na zana mais du fond que na yemba Banzembo wana je ne peux pas alors bandeko bakoma ko sala o baza ko imposer bango faut la taboye faut sala boye bataki na choité peut-être parce que ba moyens za quitté a outita msu na famille pauvre et lo ko leza ya pasi amuni $25 000 yango na signé quand on senga Nzambe bolimbisi vous voyez et aujourd'hui et mima ba Nzambe belé bakenda misusu pe bazonga. Donc là, Fiston Bouy. Donc mon frère Fiston Bouy, c'est un ami. Tant qu'on kende ni nous on a tous et puis on s'appelle. Ah mon cher, là ça ne va pas tenir on entend Kobela. Donc c'est vraiment un ami pour moi. Un musicien chrétien qui n'a pas choisi. Choisi papa. Il y a on l'a ici dans la zone dans monde. Exact que frère Fiston Bouy s'est converti ça qui pas comme un musicien chrétien. Non. Musicien chrétien. Moi je connais frère Fiston Bouy chez un frère pianiste Fanchou. Parce que bazaki na orchestre na bango moko Maïcha. J'ai papa Gire je salue. Donc dès moment na FM Mayimbaka. Donc c'est ils a nengi clic na mo bando yimba papa Gire bazaki bango nous ba Fanchou, c'était comme ça. Na mona FM na li papa ya la gomme. Tu vas dire entre toi master tout cela. Ya ndeni. Je ne dis pas que azako la ta bien té mais mkolwana bon azana na lelo isa mati. Ayo bimi bata na kwa la ta papa isa mati. Mais à cette époque là, ils a que mon amai azala na bingi mon amai bilimbise. Azalaki
azalaki na makoki penzate. Il a eu des opportunités, bah ouverture, tout le bango bien qu'il ait dans ndenge wana afungwa maki quand même. Afungwa maki heureusement que Dieu, ce que tu passes un appel à Nzambe, Nzamba kolanda yo. Maman leur beza singa e benda kangai. Et heureusement que Nzamba bendi aujourd'hui tu à la place Nzamba meni. Mais aujourd'hui toi tout moni majabu, ça ne permet pas na ba talent wana et kende na ngambo wana parce que biso pe tozana majabu na biso. Bino bozana biso plutôt na majabu na biso les erreurs na travailler makasi na kende kuna na confirmer pe na ngolo nzambe likolo et ça passe. Aujourd'hui nous avons Innocent Baloumé, Inosbi, nous avons Gaz Mawete et il y a aussi tant d'artistes de mission le Loba Yebani à cause ya ba concours wana et c'est ce que les gens entendent na ngambo ya majabu, c'est bien de faire des concours, on regarde ça à la télé. Mais la suite, c'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, voir une star de la musique congolaise sortie de Madjabou, comme on le voit chez Nosbi et Gaz Mawete, par exemple. En tout cas, c'est ça notre prière. Et je vois encadrement Bazanango et je sens que ça promet. Encadrement. Mais, papa, sur tel bastatia, le comika Madjabou. Il y a même des gens qui ont un concours parce qu'on a une présélection. Bah continue à concourir mais déjà bazana ba fan na bango. Ozomona, ça promet. Moi, je bénis Dieu pour cette initiative. Je bénis Dieu, que Dieu bénisse encore ce papa. Nzamba tombola. Ce n'est pas que Madjabou. Papa Nabiso Blaise Manzambi. Je vois comment ils produire musicien belé. Je vois comment ils salapé na ngambonaye. On a eu et puis people, mais comment vous trouvez cette initiative Molongani ya Papa Manzamba qui a Kofi Olomide ba yimba na musique chrétienne et tout le monde peut clip déjà bientôt là, tout le monde déjà va teaser ya clip en haut. Qu'est-ce que vous en dites frère de Mwanda? En fait naloba selonga oui. Parce que non vous ça qui vous sent tout est lelo na franc voilà lelo na Congo soko lobi opinion na yo ikomi donc yo so mutana opinion contraire na oya yo ako telemela yo pourquoi ko loba ndengwana or mokila leza mokila démocratie pour na ngai na sepela ki na ngote eza pour na ngai pour ngai na sepela ki na ngote pour na yo Kofi Olomide zana ni diabolo maseke. En fait la Bible dit pour ayemba musique nzambe te yoza plus 5 que Kofi Olomide. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà, mais la Bible lobi na cadre d'adoration. L'air vient des ou les vrais adorateurs. Pour na Kofi Olomide za vrai adorateur te. En fait akoko louer na nzambe. Mais un adorateur a un principe. Un adorateur a un principe. Au moins, un adorateur, Bible dit notre Dieu est jaloux. Un adorateur a réservé uniquement. Tu peux adorer, mais on ne peut pas adorateur. Net biso beba yembi na consacra vie nanga na bana koyembe la nzambe na koyembe la muto mokilité. Alors, tant on azo sangana na muto azo yemba biloko mokili. Et la personne en question, faut qu'on se le dise, je n'ai pas un problème contre lui, mais il passe tout son temps il y a dénigrer basala nzambe, il y a dénigrer musique chrétienne. Tout l'andango ba image ezali. A dénigrer tazarane véridique. Non. Alors ba marambo zo légalelo nous tous nous le savons. Toi tu ne suis pas frère de pasteur Denis Lessa à la télé comment il est en train de nous faire démontrer à combien ba pasteur mingi tozo mona lelo baza ba hypocrite. Frère de Omwana. Laisse-moi te dire. Il dénigre pas mais il dit de vérité. Laisse-moi te dire. Tant on le veut dénigrer, peut ça ta moi 2 ou 3 exemples yo moni que il y a dénigrer basala nzambe. So la mugi na tongo utali na TV nyoso mona ka ba frère ba cravate ndi ba liera pilipilité. Tu vois ce genre de propos. Pas moi n'ako interdire ça, j'ai beaucoup de respect. Je dis bien j'ai beaucoup de respect, c'est une légende de notre pays. Donc en tout cas nazana beaucoup c'est belé pour son papa Kofi parce que c'est un père. 67 ans, on a âge mon papa nangai, beaucoup de respect. Mais tout le monde na musique, impossible. C'est long gaï, c'est long gaï. N'habite selon dambuta za ya nangai, dambuta to solo la ka to benga naka. Mais moi je vous dis que ça choquait beaucoup de chrétiens.
peut-être baza na makasa ko commenter te makasa ko loba te. Mais moi personnellement j'ai reçu des appels au moni ya na yo au moni to ye makana au moni selon moi. Na reposer une question un peu simple. Oui. Est-ce que na clip na yo et que vous arrivez pour bien ici un peintre pendant que je un peintre azo ça tableau na ciment peut-être na thème yanze monayo tu peux le faire. Ça dépend du scénario. Ça dépend du scénario. Et oyebi état d'âme ya peintre wana au bien ça clip to caméraman au filmer oyebi état d'âme na. Au fait Vincent na sur le moko. Bible lobby to éviter que dans la pierre d'achoppement pour na baninga. Vous comprendre. Moi, personnellement, je fais un effort. Na biloko nanga na travailler plus na ba chrétien. Je fais un effort. Ezana nzembo moko na lingaka na betisa. Eza to solo la na betisa le grand frère Godé Le Fombo. Nzembo na na betisa yi. Mais quand je na lali, j'ai écouté une voix qui me dit ne le fais pas. Le bateau tout basalango batelemi na ba ngai na bi selon ngai. Pourquoi? Babetaka na ba musique na biso babetaka. Moni ça la bino ba cœur, babetaka bino ba guitare. Babi ngai personnellement. Comprendre. Na lingaka biloko na ngai ezala vraiment sacré. Comprendre. Moni le sacré ba sakana na ngote. Lelo biso na mokili ya lelo to komo même ba busoto to komo kotisa ngo na sacré pokaka nzamba ngolo, nzamba mawa. Vous comprenez? Mais moi je fais un effort. Makambo nanga mingi tikala sacré. Je fais un effort. Na lobi te ke na mo santu, ngana 100% bien na makambo. Na lobi te ke na saka lisumuté. Mais je fais un effort. Surtout sur na côté na domaine na musala nzambe, que o eza musala na ngate ya musala nzambe. Je fais cet effort là. Na minute au réalisateur nanga c'est un bon chrétien. Na minute au bateau au travail, ce sont des chrétiens. Pourquoi? Na linga ko garder onction wana. Au moniteur au chrétien yé. Mutu asambela makasi akoti likambo wana azape na mafuta na yepe na port na yepe memi na likambo wana ozomona mutu na mutaka na be énergie na ye na eloko to sala na tela yo motema na zwa eloko so na énergie négative ndenge tom sona faire échouer nzembo wana. Comprendre. Voilà, merci beaucoup frère Deo. Je pense que bandero balandi biso mutu na mutu alobi bien apesi opinion na ye eza point de vue na ye donc to retenir yo regarder et là on vient d'assister à la sortie. Pardon Vincent. Se posant avis contraire to fingate. Non, wana avis na parce que wana eza mutu na réagir ça dépend de l'éducation. Mais parlons un peu de la sortie médiatique qui a frère Michel Bakenda aussi. Au Petomoni déjà ça déjà un jour où notre sœur Sylvie Bongo a Yambaki ya Bongo place OK, biso opinion avec nos familles. La sortie médiatique de Michel Bakenda après ce qui s'est passé dans vie naie biso stoyebi vidéo ya sex tape naie où salaki lokola te mais où kitisi image naie na niveau ya bandeko balandara musique naie. Comment vous avez trouvé ces propos par rapport à la situation en tant que musicien chrétien local? En fait, le problème à frère Michel Bakenda, on a félicité la manière où à gérer les Cambodges. On félicite la manière à gérer les Cambodges. OK. Donc à gérer yango tellement bien. Parce que tant que est bimi et le kalbosa salaki ayaki ko se justifier. Ils ont la vraie, ils ont la faux. Ils ont la qui intention na bango mibali. Ils ont la que c'est quelqu'un connu rien. Ania Kiangote, il est venu demander pardon na batu nyonso ba betsama kilibako. Déjà, c'était point positif à sengi pardon. Donc à boyne côté gauche droite. Tie comme wana. Peut-être c'est pas quoi la poussa qui a comme wana. Parce que papa Vincent muta kosote ndeko na ngai. Ils ana bande comme ça ana poto. Mais yemoko pena bando ba avance. Ezali na musique na biso oyo, na musique chrétienne to na musique wana esale maka. Angai kaka yo. Ozala marié te étalé te. Musu pa ko mbongo na yanje. Moindre kaka situation parce que frère Michel aza marié te.
Peut-être, je dis bien peut-être, parce que moi bolingo na bango, et ça dit que la série a moni clair, tout na zoa, c'est na balancer, marambunyo so ya mabe, ya malamuté, ya mabe bande ko sala, na balancer. Tout le monde a frère Michel, tout le monde a sorti. Peut-être il y a peut-être on s'agit na ba vidéo, peut-être, non ba peut-être, azaki na ba vidéo pe sert, a ko pe ko balancer yango. Mais atali wana te, abinga inde na fongoli porte oyo na kanga yango. Pardon. Et quand Azongi, Nathalie, moi extrait de Bazo Sololana, il y a Sylvie Bongo, et à l'obélo Romoko, je ne veux même pas en parler de ça. Pour moi, c'est passé. Naotala, où est le Kaliboso. Au moins, il bata Mokili Vincent, Boli mon avis sur la limite. Moi, il bata c'est un frère de Lelo, bata na limite na bango. Comprends? L'obé ko kaka mo buzoba moko boya frère de Ebimi ayininga mbala moko pe ayininga pona libela kala na ba conversation na biso egoza na moi dérapage muke ayininga pe pona libela ah ba frère ah c'est ça au fait mokili et puis c'est ça congolais surtout biso ba congolais tozaka na motema munene penza te bolimbisanga mo pe na congolais soko talika ba mbouteillage c'est ça na Congo. Et bandel nango za la manque ya courtoisie. Et bandel ba embouteillage sur la Congo ka elinga leka tenga na leka na et créer embouteillage pe comme munene. Parce que motema wana munene za tamba congolais. Le frère Michel a compris. Na singa qui pardon. Ce qui importe, ils a au bat ba lo baté. Ils a au nzamba zo kanisela ngai. O nga na yebi. Jésus même malgré les hauts et les bas na ngai. C'est le point fort on nga na kangia. Abi ne comprendre que nzamba olinga ngai malgré kokuya na ngai nzamba atiki ngate bolingo nzamba ezaka sans limite okosala ba bêtises ça 100 000 mais so oye papa limbisa ngai a olimbisa. Ce ne sont pas des choses à encourager mais le plus important c'est tango kuyi au popoli mabele au télémétal nzelo kei Koko yango eza pour ba monio pour ceux ba mona ki te to ba pété que c'est Dieu qui a permis frère asala ba blora bongo na kuzu c'est Dieu qui a permis pour interpeller au moins mutu so azoke na mabe tom so comprendre ah amon on dire mon message ah fona sala boy Dieu peut permettre à yo qui sa osoni pour vana bi ah moni na sa choc wana au série ces obité nzambe limbisa ngai na comprendre asala nzembo mo bi nzambe na comprendre leçon na yo. Il fallait bimapo à se ressaisir à sa soubongote. Et par rapport à son image, parce que oui, Dieu l'a pardonné, Zawa Moyibi, Aka Yibi, li se toboki, a aussi mais pardon, mais li se tikale au toboko par rapport à son image. C'est le Dieu qui peut soigner l'image Yamoto. Seul Dieu. Vincent, so linga ngai. Ils attendent parce que Nzambe nda chao bolingwa na motema. Mais le diable a ça ranina. Ah, luka toujours aïe bayou. Bolingo wana oyo za na mpona ngai tala leo na l'église ba bolingo ezaki kala ezaka susu te komaka ngana ya église on a poti na sambeli na bimi. Or ce n'est pas ça l'amour fraternel, ce n'est pas ça la communion. À église comment on a pasteur otea matea pasteur otea bokelika ngai ozomona mutu azozwa tozwaka su bakambu na sens normal te. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas. So tangi na 1 Corinthiens 13 au monde ba caractéristique ya bolingo. Sikoyo tant tozomona ba acte boye na kofiolo mide pe we manaser na ser mbuta tomona dambuta plutôt ta yembi na ser Lise Manzambi voilà monte que ce toke na biso parce que ya bien eza roboma mais bimi mais ce toke ce que tu comparer kofiolo mide na frère Michel Bakenda différence c'est je dis par rapport à Ngai. Tu as compris dans la parole. On a joué tant tout le monde a bloqué pas Michel Bakena. Il téléméli c'est Lise Manzambi pas il na téléméliété. Na binga ndenge na moni. Na il fallait pas. Mais peut-être Nzambe ndé mutayebisa ka sa bongo. Ngana oyeba. Nzambe abisi Pierre attend on tinenda ka corner abi eloko ngana bengi impureté ko moko benga impure. Comprends? Déjà l'appréciation ya Pierre. À mon côté, Nzambe banyamano laksinga wana est impide, impossible. Ngape na jirka lokwa mutu. Mais peut-être Nzambe oyebisanga te de ngande na lingeza bongo. Soki na sima na yango frère Kofi bongo le motema. Soni na ngai. Très bien.
Merci beaucoup, frère Déo. Nous avons terminé l'été. Déjà, ce qui était plus important pour Nabiso Lelo, c'est qui annoncé que le 26 septembre, le 26 février, le 26 septembre 2021, tout le showbiz pour Nzambe et le monde frère de Mwanda. Terminons notre émission avec les dossiers de Pasteur Walesa, OP et Sali, vraiment Bez Makas. Comment vous avez analysé ça, cet acte que le Pasteur Walesa a commis? Parce que ça dérangeait beaucoup de chrétiens, ça dérangeait beaucoup de gens, beaucoup de mères, que étant que Moussa et Nzambe, c'était un peu humiliant, moi, acte à poser devant maman Azagote Kapondo. Qu'est-ce que vous en dites? Au fait, lelo na mokili to komi ba na guerre des médias. Donc bota komi kaka a kati parti mo boy a balancer obi mun ka parti wana. Naza caméraman, naza monteur. Muta ko kata ka parti wana bimisi pona ko nuire na image ya Moussa Nzambe. Au fait, photo yeba mutu azakandeni Vincent za na batik na yo. Ozape na ndenge no agisa ndenge mutu ya makamna. Le pasteur Kabundu Alesa aza mutu mo azakandeni chou. Aza mutu ba chou azaka bongo. Même ata sotali maté ane azakandeni wana. Ezana eloko mususu babenga ngo ba réaction à chaud. Comprendre? Ezaki pina na makanisi na ngate na sala ngo bongo. Comprendre? Mais au monde sali acte mo bobi. Même ata ko komelo landa ko beti mo na no mo eloko mo bobi. On s'attendait à quitter, ils ont la puissance wana, mais bimi, tu regrettes. Comme il a besoin d'un parent, ça le beau point, na seul moi nanga mabe. Mais le coup la kaka ba caméra et bandé ko filmer. Le coup ba caméra bandé ko filmer, il y a ils ont ba réaction chaud to benga ngo. Au salé loko moko boy o kana quitter. Dans ndaki lo mo pasteur Denis Sabaki abi wale ça mutu ya poids, ya masse. Tant que tindiki maman la force, peut-être à s'attendre qui était dans mouvement wana, ozomona. À descendre la raison qui est yo, peut-être nga ça le lo musu do boko pe et qui place mususu. Ça peut arriver. Mais ce que diable a récupéré le wana. Bola monionso ya sala sanini et bosan ba bosanya. Selon ba dire na yo qui pas batu peut-être il paraîtrait ba pesa ki moi ça lupango, il paraîtrait pesa ki ba makambo belé na sima wana. Biso doki ka pesa ki $600. Est-ce que pesa ki $600 to mutu comme ta créé les solo na. Alors biso ba na Nzambe so to moni likambo ndenge wana, eza biloko to s'agita kate. To comprendre que ba pasteur na biso ba sa pe batu. Akoko sa la pe gaffe. Akoko sa pe erreur. Eza loko na betele ngo maboko te. C'est humiliant de tout mona biso nyoso. Mais na betele ngo maboko te. Et comme le quoi arme moko de ba comment ça la pa batu Et s'il faut parler du buzz, par exemple, que en le faisant, il savait qu'il créé buzz. Non, mais babi, image, j'en ai sali 6 mois. Mais buzz, je suis pas ça m'a calapé, buzz est où l'embrassement. Bon, ce qui y a au salon pour la buzz, je ne sais pas. Mais à ce qui me concerne, il y a des choses où il y a un entourage na bango. Les lots pasteur, tout ba musicien les lots. Parce que je ne pense pas que ça rend direct, que ça qui monté. Voilà. Donc, il fallait aussi voir que Koto pasteur à ça qui mouvement tout quatre à partir parce que tout au sein de l'émission c'est pas tout qui va être diffusé. Il y a des choses au bakata télé qui ka bongo. On n'a pas le choix. Ah ndenge imagine tu fais les gars bongo. Parce que zaki so 400 go tien certes au channel. Je ne sais pas, peut-être réalisateur tout monteur zaki na maïli wanate. Peut-être ceux qui ngai to chef na nga communication na mayelo na yebila comme la papa sale logo moko ya mabe place oyo tanga otindi quand tout moins serre moi battre tu ba beta maboko mokie yo to bombi bêtise wana. Mais peut-être bango bazaki na mayele wana te ya kotiango ba bimisi yango bongo. Vous comprenez? Mais basala Nzambe il faut bazala pe na entourage oyo izo banga bango te parce que lelo na l'église na comme na entourage moko boye celui qui dadi yo telemela papa or aujourd'hui badadi na biso bapai na badadi baza pe na berere na bango baza batu vous comprenez mais so yo na conseil pastoral omiki ko tombola mosapi pai eloko wana osala kezaki mabe batu so na batelemeli yo telemela dadi papa salibo yo tem papa pe ba moi zui position mwana ko motelemela na betolo liso bato sexanga dernièrement ami nanga mo dormir ba vandi na église na bango ba solola
pasteur avant ça bolo ba mabe na ngai pourquoi bat bazoya retard na église bolo bana nga mabe na ngai yani bat me sauter papa yo za mabe te yo moni batunde il faut te bango ba comprendre yo za mabe te ami na ngana c'est un jeune frère atombo sa place azali abi pasteur na koloba moto abo église za yo ngai bakambeso yo koloba bane abi te botika ya loba abi papa église bandaka 8h et la 12h mais yo so na moni bato batondi te na église okita na bureau na yo te po ya koteya oh le pasteur faut banda déjà culte parce que azam mutunde ba faut o adorer ndemo po yo sa spécialité comprendre o komi spécial tant nzamba peso liloba na yo ya o telemi na cher bando teya mais oza pe mwana nzambe faut adorer nzambe wana abi yo so bat ba tondi na te o kita te o tel bo mona 11h30 11h45 ba tondi aliwa no kitu bandi mateya yango sa to ma 14h mutu msoma ana na cop na ngai na 12h ana ya prière te yango moni bato ba message déjà ba ya ka ba 12h pour que heure yo bandaka mateya pasteur abi ba moko frère oza na raison tu vois ba pasteur ba na sens et humilité dimanche lundi 8h pasteur déjà bandi matéa 10h et pas 10h bandi matéa ba tombe ba ko église qui na suka dimanche soir ba ko moyen église c'est ce que tu nos pasteurs et comme kaso à l'église na to lobani yene mtaka tu vois yene mtana vision yene mtabi mama sala lelo oyo pasteur ko sa loko mobo eza faute mais pour na oyebisa ebo je ne pense pas que conseil pastoral na ye ba reprocher ne loko wana que papa mon soza likolo faut oyer baba réaction so sala ka monde te loko wana il est qui bien je ne pense pas je ne dis pas qu'ils a bon mais je ne pense pas que voilà merci beaucoup frère de Mwanda merci na ba téléspectateur tout bazuita otala bisolelo mais quel est le dernier message que vous avez par rapport à l'événement na biso mné de Tozalango le 26 septembre na Showbiz nzambaza lokumu liloba nanga ezaka que na senga na bana nzambe nyonso oyo basepela na nzembo nzela mosusu te oyo basepela na banzembo frère de Mwanda ki activité yango oyo omoni tozaka na pasi moko biso ba congolais tant organiser ba activité mutatali cadeau tabia ils les 26 ça va na kobenga yo bengo tombe sur les 24 tombe sur les 23 mais nzoka na moment to loba ils na makambo photo ça la sikoyo mbongo ezate si tu comme les 23 wana, tu comme les 24 wana et comme tard. Alors ils ont payé ça moi passi. Ils ont payé ça moi passi parce que to koka kosa la peine makambo ndenge ezate. Na minute so dans le bana on fait ça. Ils ont makambo faut ça là urgent. Mais tout ça la défense makasi. Ceux qui nzamba tcho na motema sunga mosala o. Nzamba pambola. Voilà. Merci beaucoup, frère Deo. Merci. Nabanoko tout vos 8 heures au la émission. Si vous voulez soutenir le frère Deo Mwanda, le numéro est affiché au bas de l'écran. Ici, il y a Vani Nassa, on a un numéro au Et puis pour la bateau, il va réserver participation à Bango, invitation. En tout cas, n'hésitez pas à les contacter, le frère Deo. Merci beaucoup na Parouze Sayo pour la prise de vie et puis pour le montage et réalisation de cette émission. Sinon, pour la biso, to sengi na bino, merci et belé et puis tout le monde année prochainement dans différentes choses na biso. Bye. I did it. I check we finally getting married today. Certainly you gon' treat me good. You gon' love me till the end of a time. Today's the day we been ready for. Today I been working for. Keeping it real, we been doing good, girl. You and my girl. Girl, I know you are everything I want. Girl, I know you
look at you all the time, doing freaky things for the rest of our lives. You need my baby, you. Motema kaka yo, mabanzo kaka yo, yo ne mwasina ngana lela. Napona. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. Your name was in Angana.